Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission, ce que mon numéro. Si vous êtes abonné, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika. Ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni. Torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire. 12e dame. En esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Voilà, bonjour. Biso Tokoti. Soki yope okoti, salavande tolobaka. Zwakiti, vanda tosolola. Vanda. Kanga Dadi ninga batala yango ya kovanda. On peut faire ça poser l'esprit. Exceptionnellement, ceux qui ont banda, tous à la moussala, là je t'accompagne. Zwaka kaba écouteur, tia na matoi. Poyo kabiso pena très bien. Peut-être makambo kolobanga awa. Ezali makambo peut-être ko memelo quelque chose. Une émission c'est ça. Émission ça te que otaliga bato babundaki, bato balobaki, bato basonaki un moment, il faut plutôt zonga na moi ba sérieux mo boy. Ba go congolais mais quelque part makambo pe bien ngo bato belé ba comprendre nos démarches. Bato belé ba comprendre des démarches. Émission o otalango sans tabou. Ah bah finga rata to finga mututa. Ah to s'en charge un peu mututa. Ah to le belanga mutune tika makambo zo sala. Change-toi. Pour me connaître qui moi le dois samedi le 7 décembre 2014. Tu vois comment ça file. Les autres qui ne pas où ya kosakanate. À très bientôt comme à la fin de l'année. Parce que bilan na yo ezani. Bilan na yo ezani. Tout le monde peut battre, mais bilan no ya musique biso moko pe yo moko na ndako papa na maman bilan na bino eza nini na mbula oyo bo réaliser nini bosi bo sali nini faut bo sala bilan vandi si mwasi na yo vandi si mobile na yo papa to ça no bilan ane to sali nini est-ce que bo avancer par rapport à ane le kaki. Il faut que ça le bilan. C'est important. Bamabana na biso zo kineka ki budi. Makambeza ebele oyo. Et yo senga vraiment kolandela yango zo senga vraiment ko sala. Mais on n'arrive pas pour nani parce que makambo susu o est important yo mona ngolo wana ti comment moins important. Zo na bolingo toujours faisant la présent. Na bolingo toujours faisant la présent pour o accuser moninga na torté. Voilà. Merci de badeko basi va comprendre les démarches de l'histoire Kanga Dadi. Awa toyaka ko sa charger na motute. A toyaka ko finga motute. Par contre ndena lobaka awa toyaka nde pona ko senga. Obi place nzambe azali kimi ezalaka. Oze émission kimi yati. So tellement au moins na émission moi na éviter au finga place ni. Le va peut-être moto ba lobi na ye. Ye mo va se déguiser à bombami après na sima komi makamo bo sonde mais biso to akonate biso to zape et puis to contre yote makambo to loba a eza makambo zo salama na ba mabala na biso toza na obligation ya ko sauver mabala na biso. Veuillez vraiment nous comprendre na esprit ya bien bo comprendre biso a tozo la mutu moko te to la batu to la basité to la mibali to la batu tout ensemble parce que ensemble ndé le bana o masanga te dimola ko sangane leki ko kabona. Ah, tout ça, on a besoin de faut pas s'engager. Voilà. Donc, tenir sur rigueur. Pesa biso ma solo. Les solos sont pesi biso. Tu peux mettre les solos n'engo pesa biso. Donc, on est au moins tant moins de mois méditation dans moins 2-3 jours. Tu as une méditation dans pour toi ma solo sous-titre dans te bêta on te pose à moulai. Pour ne pas te dire malibanda faut te bêta pour la souka. Mukoli solo benga en tout cas félicitations merci to landa ki solo na landa ki solo na tout betia mo bien voilà donc naza qu'on inviter encore Batou au benga biso awa on respecte les opinions à Batou soko lobi je crois que mon a besoin mon yango som ta lobi tia voice to tiaka som ta pesi voice na suka ngotu na ye olobi nini na tia na balance mon lobi na ngabitia so abi na ngako tiake
En tout cas, confiance, peu considération au yo pesibiso, retour aux autres seloni. Il faut respecter l'opinion. Donc, n'hésitez pas de nous appeler. Benga biso, problème nyoso zaranango. Problème tout, je dis bien, na couple na yo. Tu es bien to lobelango. Ma consomma pesa mi na ngope, yisogi ndeni me, toke na ngope côté mobu. Pour ne pas, c'est-à-dire, to camoufler ma cambobele, pour na to lugara timia. Pour so bibe to tcha to tcha na biso. Pour les coloper ou talon kone koyati. Voilà, alors merci na ma partage. Dans mon émission à 5 kg, na quand même, moi, quelques personnes vont partager. En tout cas, bravo, on va partager qui yango. Mais toujours, c'est encore beaucoup de partage. Beau partager. Et nulle part, émission monte gros au talango. Na yona mwasi na bana na bino bovana ndako botala. Ezaka kanganda Dieu. Na tolobe la vie. Nulle part. Pour nyoso to sala, nyoso to sala. Je vois que nous avons tout ça. Mais, tu vois que côté où il y a côté moko est très sensible. Bah tu belé bah qui par côté, bah tu belé bah qui peut côté côté. Ça dit bah tu as sa sentiment. Mais côté où il peut faire que ma sentiment bango baza ko sala ya ngoti. Bolingo zaka chaque jour. Ndeto vivre quand na bolingo. Alors ce qu'on a présenté pour les latés. Landa kangadadi. Pour souffrir te, landa kangadadi. Nalobi a dikamba dialogue te, dikamba bilan. Dialogue fezalaka. So dialogue ezate mawatro. Talanga biendo moninga bo sepelite to sepelite. To komi le 7 décembre au sepelite. Sozo monanga bo seke oza compté parmi ba vivants donc sepela. Diba ke fin de l'année au komango. In the name of Jesus. Toleki lelo tozana lisolo moko oyo ndeko na biso moko pe ya mwasi abengaki biso lisolo esalami na Belgique vérité yango wana ndeko mwasi oyo avandi na mobali mwa bambula mwa ebele sœur Nabiso avani na mobali bambula mwa ebele Nzambe a décidé na noter bakamu susu moto kota na profondeur ya biso lango ezate. Alors bavanda na bango bien vient na biso yo aza au moins na ba 69 ans. Raisonner sur moto comme na 69 ans. Akenda Kinshasa mamozo za rabo. Akenda Kinshasa akomne Kinshasa asala connaissance na fille moko aza moins de 30 ans. Landa li solo bien. Écoutez ayo. Au moni di kamanga to beta li solo mo ya boye 2 jours passés avant. 2 jours passés là to beta li solo mo abo. Et ça implique la Belgique. 2 jours passés. Mais oyo peso ebotami. Sko mutu oyo obeta lisolo yo katsene to ndire or baka oyo eza mo ebele. Ndeko akenda alinga mwasi na Kinshasa. Relation ezo kende plus de 3 ans. Chaque année akoma okende Kinshasa. Vers la fin de l'année akenda à Kinshasa. Chaque année. C'est-à-dire, on va par exemple, de décembre, ayokoma na juillet, à Kinshasa. Donc, chaque année, juillet, à Kinshasa, par exemple. Si moi, si on y a linga, tellement ça, moi, si on vous salue, et puis, bah, filmer. Mais, il y a à éviter. Moi, si on a, tous les jours, babi soki omoni vient la biso na matonge c'est kaketi ndaka mbongo so moni côté ka ba gens so moni kaka côté ba gens ezalaka c'est qui aki kotinda la bande ko ba pekisi mwasi na ye apekisi alingo yokati ya lobi o wana aza mwasi na ye 69 ans
Mais moi, c'est ça, na moins de 30 ans. Donc, tellement moi, si nanda kwa za kolela trop, moi, si, on a bien que non, en tout cas, donc, manque à respect. Et puis, à ce moment-là, moi, si on a des kangourous, on a Kinshasa, na mis sur moi, si on a bien des coin. Kazo solo là. Mbongo ne mbongo, kotina mbongo ne mbongo. Habité bilan, il y a né oyo, ce qui est kozala ndengeni. Alors, une fois, moi, c'est au Kangaïa, au Koutaïe, parce que moi, ça, on est dans le coup. Moi, c'est au Kangaïa, au Kouté, Penazo solo là. Moi, c'est observé, ah, papa. Au coupé, ça n'a pas été respecté, parce que na yebi ko so lingano déjà. Moi, c'est à Kinshasa, na yo kaka, na monaka, parce que babi so voyager so ke Kinshasa. Donc, na bande ko moi na ona moi si, alors ça na ba carton ba ni biloko bela me makuna. Moi, c'est bien sina yiba na po ba monaka yiba mona ye. Bande ko moi si ba mona ye, parce que baza au moins na 30 et quelques. Il y a bambula où il va vendre ensemble yena moi si. Bande ko moi si ba mona ka yiba pesa rapport. Moi, ça qui est paraté, moi, ça peut être un conseil dans le mais et comme si violation à domicile, comme si on a parlé, avant de donc c'est-à-dire, moi, si naïe. Makambo, il y a comment ça, la moi, si, et les kindelo. Na ba famille à moi, si, na Kinshasa, bah, il y a déjà que, vieux, à Linga, déjà, moi, na Mokuboye, il y a moins de 30 ans, na Kinshasa. Bah, mon naïe partout. Donc, kuna pena vieux pena bimara pena donc vieux kuna pena donc azongela na donc vieux kuna yoka musique ya ba jeune nyonso. Vieux kuna musique ya na bano bimi lelo vieux yoka kango. Ayoka ngwe lengi. Ba mona ye na ba kapela. Parce ba liaka ngulu ba mona ye. Ba mona ye na ba mona na ba kimbuta. Bande ko moi si babaya. Ndiko bango bisa bango bien en tout cas. Donc, respect et zalagate et pas il y a basembe qui naïe. Donc, il y a notamment ça on encore. Alors, tellement à l'équipe limite il y a Bouzo Bawana. Si on a un pote comme on s'en a un Bouzo no salon sur moi c'est zate. Avant de bouger nous, on téléphone sur la bien. À vous t'as musala ya zali banda. Ngomsu moi c'est au bima et boire ceux qui font le son de ok, na poubelle à mon aboye, à mon athée, nous sommes. Donc, tellement, bah, mon aïe, trop et trop et trop. Une fois, moi, c'est au côté de l'andaboye, à côté de solo. Oui, il y a boype, qu'on cata téléphone, on continue au solo. Mais la tine qui est un bon, on soit qui est un bon, on est à une. Ah, moi, c'est celui papa. Pour la nini boye. Au groupe Sangata respecté, tu vendis non plus de 30 ans. Au groupe Sangata respecté. Oh ni nango, et bon nini, et wana moi si nanga. Bah ça qui change de parole, bah mon colon est au saranate. Donc, vient à Bisso il y a 69 ans. Bande konanga. Toi mais quand on développe nos solo moi parce que tellement ça moi est belé, vient anda quoi pesa la sous ser na Bisso oyo mbongote. Donc, il y a un peu de temps qui est le quoi bandi qui est wenze asombi damage yemoko après ça sous c'est un abisso ata ou rien cadeau tout bossana mais vieux maman pas au kuna ça dit bilan vieux surtout bito beta bilan na ye on s'en a poto ça dire bambula nyo ça ine bien mais banda ka ndinga mwana mwasi wana donc vieux ko bandika mpiaka pombongo soka zui na ba calcul bakati suka nango mbo faut que Kinshasa. Alors, moi, je vais vous dire moi, je parce que moi, je suis allé bien en coopération. Na Kinshasa, je vais vous dire que je vais vous dire Kinshasa, tellement niveau ya passe ça trop. Donc, moi, je vais se permettre, moi, na âge, je vais tata moko mokolo ndingwana. Ya wana moni ba tebele okutana moi si moko boye, moi moko ba uti Afrique aïe. Donc pour naïo parce que de ça là on a bata poto na batata ya poto. Bosko batato ba na Kinshasa oyo pe ba linga kokola te po isa partout. Batato ba na Kinshasa ba linga kokola te aza mo jeep naïe
Ah, moi, Mercedes, moi, voiture, moi, mani, les kotaka. Donc, voiture, na bango des alarawana. Ils sont en voiture, autant m'appelle sous du premier au 30, au même peu, mais bon, voiture, na bango fait mes mabato. À moi, si mon là. Maman, moi, il boit, pourquoi tu sois moi, mani. Donc, moi, la moitié, là, qui Kinshasa, yo, monde, yo, koutena, yo, quand on est opena, na supena, de opena, donc, opena, bolimi ça la terme, opena, boma, et tu es tiens, na mutalaka. Nzogande, yende muta, yende go barré. Makambo ya mona, a mono rien. Mibalo ya bimana bango, azomo na yo rien. Mais son tani, écart âge, au robot taillé. Bandeko, il faut to mi ça moi respect, surtout lui mi bali hein. Ça moi respect. Au bimana, moi na wazan âge bana na yote. C'est pas bien. C'est une abomination. Oyebi basi ba souffrir trop. Il y a moi mon ya mo boye condamnation mingi zaka basi mais makamuso basi ba mona na bandako. Ozana mwasi na yo na ndako. Ozokoka ko satisfaire mwasi na yo na ndako te. Mais yo li banda Balthazar. Yo li banda bulldozer. Balthazar bulldozer. Zar Nazer. Mais na ndako mwasi no alelaka. Mais yo libanda sa maman, c'est comme makambo yo sa libanda. Parce que yo nandaku t'arrive pas. On est bien d'accord. Au kokate nandaku, pour nandaku yo toujours par raison, je suis fatigué, nasala ki trop, nazaboye, yo nandaku toujours par raison. Mais si ko libanda makasi ngo libanda utaka wapi. Zongo siko balusa yango, moi si na yo pe siko yo, basale makambo wana libanda. Posa mutu te. Moi ça na nyamata, moi si pas za mutu. Basta la pe moi si na yo siko makambo wana libanda. Obo suka. Oko suka e ko mageno parce que mobile oko azala ndumba te. Moi si rolata kaka, moi si wana ndumba, mais au départ il y a les solos. Et banda ki ndenge nini? Mwana oyo aza mwana muke. Mwana aza mwana muke. Mais comment yo tata, c'est-à-dire na ebite na lobaki likambango na émission le kaka wana on a bête avec solo ka ba jara ma solo boye vient na biso pas na ba 60 ans lo mo ande mwana ka ba lo mo abo na bête avec solo yo kanisi pena mwasi na âge na yo na âge na ye. Ce que vous voulez pas dire. Yo si moi si on a vraiment lingué sincèrement, de tout son bien bien. Moi si on a qui déjà ça lingué bien sincèrement. Tala a obengo bébé na bandenge mowe ko sakanate, a ko sokolo makolo na ndenge mo ko ba citron, mais ya citron pena si ya sokolo makolo. To yo muni biloko na tuono mona kino, nzoka ne mbongo na yo zo somba ngote. To mo biloko na mona kino opena en tout cas Madame Asala Rangotita. Au contexte, madame, na yo se dit, mais chérie, il faut se relancer pour ma colonne. Na mona ko na film mo boye. Na mona ko na série mo boye. Yo ce que zo kende kuna ne ba na film ko bon pour na yo donc c'est à dire moi si ne pena yona. Or ezambongo na yo nde utezo sombe loko wana. Mbongo na yo zo somba bolingo. Attention mbongo nezo somba diwa. Pour na ba âge wana na loba ki ngo l'émission de kakia na obi so ba lobi ba tikela yo mwasi wana ba tikela na mwasi wana bon un mois yo kendaka parce que avant que un mois na ça dit saisonnement bon un mois wana yo kendaka bon ça va un mois yo kende na yo to tiki yo kende mais so ki kuna ça ta 6 mois on ne peut ça sous raison kuna. Et là, on est dans le vendre te. Ils ont âge mususu. Il y a ko sakana li susu ta.
Et là, je me suis en 2014, na Kinshasa, pire vient dans mon boui. Pour nga na za kinga na ko la na ba vie ba vie na mikolo vie na mon boui. Na iba ina lemba. Na kita la vie na nga devant to so la singa petit na ngai. Ngana sa berere belé na vie na nga. Jean pa yaka mikili. Surtout na Afrique vient na yaka mikili la zonga na ye. Avec un score de petit na nga sa berere moko la vie. C'est-à-dire il y a un temps où on a vie à Moutou aux zones normales. Bah forcé aussi. Il y a un temps. Moi nos zones nous no boulé engayer. Là c'est là qui vous répond à nini. Parce que moi si on a l'excellent RT et moi si on a l'excellent RT. Bon ça yo l'excellent RT. Moi si on a zana agenda ana cop na yi. Do yo sa cop ne kitoko. Yo quand si moi si on a pendant tout le temps où yo va dans la poto. Bah moi on souvent dans la poto parce que yo peut ça un mois yo peut ça par exemple de 3 semaines. Vers moi à Epsanga bi la Kinshasa lobby abi papi gen. C'est to yebaga que le bas soit qui tonga. To ozoki contre-temps refoule. So ba refoula ki yo to zo contre-temps to yi tonga. Mais so yaki no pena on ne voyage no to ba un mois et dépasse raté. Quand tu es barango ezala so ngo zonga to mona ndeba to bayanga na bakoli. Kwa sérieux na pour moi mudaya na bakoli no memela te muninga na valiso ya combien de kilos kaka. Ba memela ka yo te otika pe biloko wana. Et on bezo sopa ba tout fort. On même ça muninga masumo pour rien parce que yemo baza makambo aza biloko na yo pe fort même. Mais on memela en tout cas ngai so na Kinshasa na ndenge ya mabete koyela nga koli kotinda bandeko na yo babenga ngate na na koli na lobi yango déjà ouvertement na lingi na ngate po na mona yango na bina sujet na ozonga na mona yango na flat pass ozalaki nde wa mosi tozaka na wana ba yela e biloko batia biloko mwa babe na kati batia système na kati présence explique à l'air offre la wata la biloko na biloko makambo se belé bandeko na mokili yo donc tika ndeko calme. Donc, pendant que temps on sommes à la poto, pour na yo moi si on a vendaka. Tout le monde a yango, vanda moi si na bo vandi boy, bo sola, mobile na bengi na téléphone. Boyo mo zomona. Azo kosa mobile na yeke aza quelque part. Ako se mobile ka za l'hôpital. Mais natana ta mususu. Moi lelo ba téléphone ya ba nini mundele so sena ba téléphone ya ba vidéo quelque part. On ne dirait pas bouler loin. On dirait parce que tellement va déguer les gars qui trop oza na lemba ba bengo kosi oza na ngaba on a ville ba bengo o kosi wa su wapi on dirait là c'est le téléphone wa bon chano vidéo na mona donc vient na biso déjà ba âge wana eza âge oyo ya kozwa makambo lisusu na ba aventure te. Déjà na ba âge wana eza ba âge oyo ya kosaka na lisusu te parce que okoya koloba kosali ba erreur na vie na yo quand o eza temps sikoyo na faut réparer ba c'est-à-dire temps à repos, temps à retraite. Vanda na yo pe na calme na mwasi na yo. Vanda na yo. Vie na biso ezalaka pa basi. Bato babala ba mambo na oloba. Vie na biso ezalaka pa basi. C'est-à-dire moi si mutalambela kayo, moi si mutasela ka tout et ya na buto ya na moi si. Obozala na ye. Mais moi respecte muke. Basi balati obi basi ya moko. Na mona ngo ezala pe ya mo eza na benga ngo ezala revanche. Basi bazongi sala makambo oyo salaki. C'est vrai basala mabe mais azomona ngo trop. Basi bende ba souffrir. Mabale belo zo mona awa. Basi bende na kati banda ko ba souffrir. Mais atayo moko. Bala bato bando souffrir ndenge wana. Bala bato bando souffrir ndenge wana poso ka sali boye azandumba. Basi ba souffrir trop. Mwana mwasi wana bana basi wana oba samba kambo net na Kinshasa. Na lobiaba.
eza coopération na ye ya otika ngota. Et puis okenda rapeti pa na bango na ba parents na ye ba yebi okasi ba yebi yo babetela ko mabo bamona ko mbendre ya kosakana te wa mbendre. Puis yo mo mnake no do ça dit na mikili na yo na poto na yo na bambulo liso sana na poto eza bafoué kuna ba mona ngobela ça dit ba mona ko zoba. Donc entre autres yo posa parmi bato ba ofingisa bana poto so ba yuma. Pour comment vous vendez dans un mois dans tala ata yo moko. Donc pour na yo ozana momi na Kinshasa. Osali ba ko li ba carton bani bazo linga yo pona biloko wana. Kasi ba olingo pona yo kasi na ba olingo yo kanti pena yo kanti yo penza o se pelisa moi mwasi wana. Mwana mwasi wana ya moins de 30 ans. Yo se pelisa yi. Nanguya ni yo zana mo. Tobe ngota bongo. Nanguya ni yo zana mo yo se pelisa mwana na 30 ans. Otiki mwasi na yo awa. Okay kuna okay ko lokota maladie oya ko boma mwasi na yo awa. Parce que mwana wana zelaka yo ta. Mwana wana zelaka yo te. C'est-à-dire omoni mutu autrefois mutakufa na buzoba. Tango omoni bongo obia opida nasima mwana mwa muke. Donc pour la mwana na bi sumute or lelo bato ba osamba kambo mabe makasi eza bana bazana baza jaune. Tout le monde avec ma histoire ya bakaba awati bana mo ba soki ba okanga ba bana ba soki ba rien soki ba ni toka matoki ya masolo. Toki ya masolo bele otomoni pe ba osambisa pe bango. Sko tala basi na bango wana bazana na bango. Tabasi na bango kasi ba jean wana ti. Ba 20 ans ba 20 bio mo bongo. Sko yo kutana mwasi ya ndengo wana yo sko na mikilo mwasi na pota koma ya mama. On a coûté un aïe, on a eu ça, on a tapé du solo, on a dit c'est-à-dire, ceux qui disent que la pote va finir sa bateau. Yo prend la 400 de savoir. Au fin de ça, on dit bazomo na yo yuma na famille wana. Donc na papa na baba bi soko ye, abi aye. Ba ko ba chemise, ba ko ba casquette, ba ko ba manette, ba ko ba chaussures, ba basket. Donc pour bololé na bango aye, mo bobé na bango aye. Babenga comme bobé oye baraté. Ça va bien bilan. Mon mion petit wana dinga pour nini. So côté nguya nini oyo zana oya olingela. Toloka no soke za nguya na nguya nini oya lingela yo. Donc un moment ezana ba âge moko boye oyo ezana un peu spécial. Nzamba bateli yo tina ba âge oyo. Ozu maladie te. Basi ya modèle ni ozu monité. Ozu mona basi tout. Mais na ba âge oza âge moko ba réflexion. Et ça sur âge ya kozalaka libanda te. Âge oza âge outi bena boulot balé. Ceux qui sorti, am so basala ngo ba kufata, so sorti zo mwasi na yo. Zo mama bana na yo. Kanga ni bogo. Chéri tu beta no mo tour na point. Bo beti pe tour na point. Moi si pas zo sepela, basi balingaka bongo. Chérie, ya na toke na so lia taba. Utiki na bana bo zubna yo binana mwasi okei bena buvandi. Mwasi autala. Ezote ya mwasi. Place yo. Ya place mi mama makanga. Ai nana ngapi na to vanda absolu. Ola sa mwasi ki na so na temps ya ko sala sa makanga msute quoi. C'est important. Quand Gadadi zali maté à sans Bible. Bon on dit. Est-ce qu'il y a aussi maté à sans Bible? Au moins la bolingo na bino parce que clair bolingo za pas moi cité za pas mobali. Moi si na yo aotika ko kosaka yote. Oleki na ba étape belé oyo ko koma étape mo nzambe abateli yo na étape nyoso wana ya mabe nzambe abateli yo oyo koma lelo ni étape oyo vanda calme. Oyo banda so bena obike na ba âge musu bena ndepi na ndefo banda bina ko sambe na nzambe ya solo ti. Poto umela kata. Na ba âge musu bena nde vraiment faut koma bena parce que oza l'expérience makambu tout. Et là on nyoso wana so mona tout.
oyo kufa mususu na chambre hôtel ba okuto kufia conseil gratuit kulutu ngala peso conseil tant que petit na yo ajoyo so comme pasteur ba yo ke la yo pose une expérience ajoyo so ko te ya makambo biso te oluba en tout cas to yo ke la yo pour expérience donc de jouer rôle mais na âge oyo so yo zo sala boye bo so ko biso to oluba nini na âge oyo mwana mwasi aza kolela oyebi makambo wana oyo Kinshasa wana a mwasi na ote aza instrument moko ya plaisir toloba ya sentiment po to yoki pe mwasi wana oyoki eke yo asali boye atoka ngino ye okufa te mais mwasi oza na ndako awa o négligeaka so yoki kaka no mutu o bozaka na yawo oyo négligeaka mikolo ngokaka o mutu moko boye atournaki na ye ozongi mutu okotia souci moko tobenda basusi te koluka te obenda problème place problème eza te yo nalobaki na lobi awa bilan na yo eza nini moment mpe comme na age moko boye surtout biso mibali faut ça pe bilan nasali boye au moins na blague non vanité de vanité pour au moins de ton sonno le logo émission le logo aussi là le tout ça sur émission aussi donc c'est à dire tout passera nyo se koleka zwaka ramene mayele faut zwa mayele yo ningo zwa mayele te na age yo za nango faut ba c'est vrai mutako kakate mais eza ba age mususu yo nde faut bandande côté ya baleki. Ah voilà. Donc ceux qui va linga pour na mbongo na yo c'est très dangereux. Donc toleki awa pona to meka kozongisa yo kolutu na biso. Basi ebele baza ba victime ya makambo yo. Makambo yo zo sala mwasi so ezaki mwasi mutando salongo ndeme volume matiti na 100. Moi si pas ça comme tout. Er moko boye toko condamner toko beta c'était mais moi si azape kaka mutu. Pour moi si vous danzela balingaka ye biso to lingaka basi mais basi ne balingaka ba ça dit biso to na kolinga ne basi. Yo lingaka moi si mais moi si balingaka ye. Soki olingi au précipité liwana yo tomona ba age oyo ndenge ba age oyo nzamba batelo kono ba age oyo en tout cas nazo continuer koloba yango eza ba age mo ba témoignage eza ba age moko ya ko vivre maintenant siko heureux eza ba age ko vivre soutien ba ya ko kashaka ba téléphone ya ba age ko vivre te ya ko zala ba bar ya nyosu ya ko zala libanda te oza age a parler boulot pena ndako vandi pena ndako na mwasi na yo bo partager po oyo ko ya na butu mutali boso ezaka mwasi wana mibali boye bakolinga basi na bino mibali boye bakopesa basi ya mino valeur mobali yekola mpe koyebisa mwasi na yo chéri je t'aime basi bazala besoin biloko wana père na biso yebisanga na lobi basi bakolaka te père na biso yebisanga babi basi bakolaka te donc mwasi aza na besoin toujours tellement aza mwasi on a besoin au moins moi c'est encore la fleur ne baloba si vous à chaque fois qui ozolula ka mwasi na yo et ça l'est bien otika oyoka makambo mususu te otika oyoka moti libando tiko oyoka te ke oh non kutu mwasi na saki boy pendant que yo la ça opesa ka mwasi na yo bolingo miyo liko pesa mwasi no bolingo te yo bimisa ka mwasi na yo te ya miso ba ka basi ya bango sonia. Donc pour naie ana mwasi ya staff non ko comme ça mwasi ya staff bon dit mwasi na yo comme c'est mwasi ya staff est-ce que faut avoir un petit mot il faut que dans les staff ta kutu mwasi na yo nde so na staff ne na valeur no yango wana te valeur no pena ne yango wana OK na mwasi no na staff ou vani pena mwasi na ta staff kitoko na kitoko pepe na ba pepeli conseil gratuit.
c'est apprendre ou à laisser. Mais moi, je crois que les conseils, il faut que yango. Pour écouper ça, il maïli. Nzelo zolanda wana. Eza nzela mwa mabe. Nzela wana. Bilan nango ezala toujours 0, 0, 0, 0, 0. Nzela wana. Bilan nango. Autour de sepelati. Nzela wana. Conseil gratuit. Nalobi kaka. Nalobi. Moi la moitié de Zolanda yo lex. Yo zo lex ya RT mais ya lex na ya zo lex lo R. Et lo ko luka. Sorti le na boyote. Pour na parce que aux fournisseurs voilà comme on a un aux fournisseurs aux opérateurs économiques. Yo mto yele masolo. Donc ba ko lengelo na ndenge mo ya ko saranate. S'il faut battre le coup de n'importe quoi, battre n'importe quoi, on a pour yosa fournisseur. Yosa Benador, Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Donc, tant que le bazo sala, yosa bon. Sikoyo, oza la bongo sikoyo na makamusu te oza la bongo sikoyo, ba kango sikoyo na kacha bolingo na côté wana. Moi c'est na a go lâcher président. A okeno bina ko Golberti na se. Ko précipiter liwa na yote moi si ozana ye na ndako ça les gars bien so moni moi ba côté mo so ndeni 27 non chéri boité à moi si zo ben esprit dans ba no blo on so basi wana wali banda ye kutana tamsu ya danger koleka pourtant so ndo zanya ba tumo tamsu ba dingira ke bula batumba dingira ke bula na to beta lisolo mo 2 jours awat lo lisolo 2 jours awat Bolingwe pour la raté quand sociali na moi si plus de 30 ans à sur nationalité moi si na yo biso ba père na biso ba mère na biso ba se ba ko baba tobota mi tokuti bango bazala kaka conseil gratuit kulutu na biso makambo ezo sala moi trop ozo mema poisse ozo précipiter liwa na yo. Pour enseigner tellement yo pas na yo zala oui je vais donner yo makamte go je vais voir te je vais donner tant yo baka ko pesa mo ko swe ozala te ke bo ko bende sou kesa momi na yo mais tiens na mutu na yo que un jour moi na wana le coup là yozo beta âge bilan à vie na yoté le coup yozo calculer âge au commun na yoté moi na wana un jour elle va calculer son âge et puis voyez biso que non ah papa na moni peza nga na zimo bal nga wa linga bala ngai na zimo bal nga linga bala moko na yebi na kinchasa na mona ye ah na fi mo na mona na fi moko na okamawa na yoka mawa ba retrouver mort awa na poto mais na mona ka na Kinshasa présentanga film obo na mona évita film obo et puis tomba yo tala azalaka na téléphone nde na fi wana ça dit tomba na téléphone ay ba moni azaki na appel nde na fi wana nana bomaka ye fi na ebisa ka nini ayoka nini tam su fi tam sa zo yebiso bozo comprendre détail. Non qu'on est moi à ce téléphone yo abengono yo amakeno respect yo ezambala suka yo tata mukolo mbongo tinda ka biso dama o konza wapi place moi na fana zanga na mosi na ngai fana zana mosi na to vana ye plus de 30 ans na mona makambo yo te mais makambo yo mozo ke koluka yango ye kola ko kanga ba porte na vie na yo l'esprit a bien. Merci. Nabandeko bolandi biso o ezalaki kangadadi alelo ya le 7 biso tozwaki tolinga to partager na bandeko na biso ezala pona ko la msambatu que vie o faut pas qu'on soit vie na brillant et ndeto vivre boza vie to za ko vivre libé la vie nyosto yango yo et puis tant oza na couple na mwasi na yo bo sala ka bilan yo mo pe mo ba il faut sala pe bilan. Il y a bolingo, il y a love.
Anoyo, est-ce que na laxi moi c'est un peu na bolingo? Anéo. Te anéo, no to banda oyo. O sali bilan na otano na to banda oyo. Fono laxa pe na moi si na pe na bolingo. Andozo ba bisou, andozo ba je t'aime, andozo makambutu anéo. Anéo pe na fono laxa moi c'est un peu na que no te droiture des droitures. O sali bilan. Je crois que ceux qui on va laisser aller mon sousou Ezoyaka sans le savoir. Bolingo, c'est-à-dire négligence monsieur na kata bolingo. Ezo botaka eloko moko sans le savoir. Yo zo ebate. Pour nous on normal, mais on les botaka. Ezo botablo mo boy. Nous comme ça yo lela. Ngeta dila. Après, ngeta mona mpi moto ve. Merci Nabadeko mon ami Bisso. Merci de partager l'émission, merci de liker. Bino tout. Merci Nabino. Tokomi na suka pour na lelo. Oyozalaki kanga dadi. Je crois que lelo pourquoi pas te présenter tout pesa bino moi 2 3 cas auto zanango déjà auto bimisaki pour to bosanate l'autre pesa notamment soit moi 2 kanga dadi pourquoi pas. Na sengi bino ka moi partage. To sengi vraiment partage. Vous partagez kanga dadi. To sengi na bino vous likez, tout ce en tout cas, vous s'abonnez à tout le de la vie. Abonnez-vous massivement ici. Nulle part ailleurs, Makambabo, Konga Awa. Kangadadi Zali église sans Bible. Tout bête à Bakati, mais la Bible était. Tout qui n'est pas bon pour tout, faut la battre. Faut Fongwama. Fongwama, Kola la souté. Tout ça, les bons. Tokutani na pourquoi. Merci. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko buzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bombengo ya mokili. Eloko kuzo bosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxie 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela boko futa un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Oh bango nyonso ba politicien bango nyonso ba pasteur ba faux chanteur Zamba ko juger bino na mabe bozo sala na mboka ya popo pasteur, ma faux chanteur, ça va pour juger bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade Makieza pour la loisir. Et communauté de mesure, démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya, la sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclavia moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de.
La nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki yo okili ya zambe mokonzi yo epa yo zalinga yawa mawa na motema ye okili ya zambe makambo maleki yo okili ya zambe makambo maleki yo okili ya zambe